Totika ville province ya Kinshasa poto kende na province ya Congo central précisément na Mbanza-Ngungu pour ko accompagner pe ko encourager mwana mboka professeur Val Masamba oyo azali motomoko malamu pe professeur oyo apesi ba jeune bebele vie par rapport ya makambo itali entrepreneuriat en tout cas ba conférence na ndenge eza ko salamaka na poto na Kinshasa na Congo central et surtout forum oyo et salamaki na ika elikaki ndenge nini et puis na ba activité ebele na sangisi yango nyonso botala musala oyo professeur Val Masamba aza ko sala bolanda image oyo ngamona zalaki wana ils avaient eu plaisir de malam pas étudiant en tout cas terrain à président héritier Botouli Mamutu de Gaïna c'est bon tout à l'élément avec impact na idéologie c'est parti. Bana Kinshasa Congo central pe ba province nyonso bipai nyonso obozwami pe mokili mobimba esenge na bino boye barake moto oyo azali ko incarner vision à chef de l'état na makambo oyo etali entrepreneuriat yeyo professeur Val Masamba o avandisa kunga pe idéologie mokonzi ya IF oyo avandisa masolo avec impact na idéologie na makambo etali entrepreneuriat oyo azali ko bunda pe ko sala pe ko sunga jeunesse congolaise pe na bandeko na ndenge ba se prendre en charge ba comme pe ba millionnaire azali vraiment serviteur ya population pour asala ka nyonso l'intérêt ya population congolaise et sengi na bino boye barake bureau des étudiants ya IAP communauté étudiantine mobimba ya Mbanza-Ngungu ba organiser ki mobange na forum sur l'entrepreneuriat et l'employabilité de jeunes oyo et salamaki mokolo. Il y a samedi 1er juin 2024, na Mbanza-Ngungu, na grande salle na Ilka, au Evanisa Kunga pe idéologie, Université Congo, kuna na Luvaka, na Mbanza-Ngungu, au Ezako Kumbamela, na Mwana Mboka, recteur, le professeur Germain Kuna, au Evanisa Kunga pe idéologie, ba Obaebi, Baebi. Et c'est un binombo barake, thème Ezalaki, de l'idée à la réalité, avec comme intervenant DG Joseph Mouimou Kendi Oyo Azali, directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et emploi des jeunes Oyo Mokonza Mboka a pesa mandat pour kumbela masolo Oyo avec impact na idéologie. Nyonso ebanda ki na arrivé na bango botala ndenge bazako kota et longo na ba délégation pe ba kota ki na grande salle hymne national ya mboka na biso et betama ki avec impact na idéologie. Pe hymne ya Université Congo pe et betamaki kaka ndenge za la kabo yenda. Notre idéal, c'est l'excellence. Université Congo, c'est l'excellence. Son développement. Université Congo, c'est l'excellence. Solidarité, excellence. Solidarité, développement, excellence. Solidarité, développement. Merci. Na simana yango mot de bienvenue salama ki pa ya recteur ya IECA oyo a remercier ki ba intervenant pe ba nyonso ba étudiant ba o bazaki wana na OSICA na présence pe ya ba autorité locale oyo ya Mbanza-Ngungu oyo ba yaki pe ko assister na forum. L'université Congo, la première université communautaire de notre pays, la plus grande et la plus prestigieuse université de la province du Congo central, est donc très heureuse de nous accueillir tous dans sa salle de conférence à l'occasion de la matinée consacrée à l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, au nom du comité de gestion et au bien propre, bienvenue chez vous, chez nous, et nous espérons que votre passage à l'Université Congo, qui est le premier,
ne sera donc pas le tout dernier. Et c'est une intervention à Liboso, qui intervention du directeur général du Fonds spécial pour la promotion et l'entrepreneuriat et emploi ya ba jeune oyo avant de ça kinkunga pe idéologie pour na ko expliquer Liboso importance de la structure oyo mokonza mboka pesa ye mandat ya kokumbela yango pe ayaki lisusu ko pesa ba idée na ndenge nyonso elikaki kitoko avec impact na idéologie boza mo extrait oyo. Avant que je ne puisse commencer à parler du sujet qui m'a été confié, il faudrait que je puisse me présenter. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cet établissement public. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi. Mais cet établissement public a été mis sur pied par le chef de l'État en vue de répondre aux problèmes sur la promotion de l'emploi, la promotion de l'entrepreneuriat et la promotion des jeunes. Si je peux me répéter, la promotion des jeunes d'abord, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi la promotion de l'emploi des jeunes. Le chef de l'État a placé l'entrepreneuriat des jeunes au cœur de sa politique. Je pense que vous tous vous l'aurez compris. Et depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2019, il ne cesse de répéter qu'il voudrait voir des millionnaires, il voudrait voir des jeunes, non pas seulement en quête d'emploi, mais des jeunes créateurs d'emploi. Et il ne s'est pas limité à faire des déclarations, il a du coup mis sur pied plusieurs établissements publics. Il a révisité d'autres établissements publics, mais il a mis sur pied en 2023 le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Nous puissions nous rapprocher. Nassima DG Joseph Mbouimou Kendi, c'est un binombo barake. Yemoko, professeur Val Massamba, au qui deuxième intervenant, il est vraiment bon dimelangai à brossa qui n'est vraiment idéologie, il y a entrepreneuriat, paix, évangile penza. Et pesama ki bon dimelangai, professeur Val Massamba, et pataki mokili mobimba. Poye, place nyon soazalaka na 4 ba forum, ba conférence, il est vraiment deux fois à salaka moussala na en tant que professeur, paix, en tant que expert en matière oyo entrepreneuriat, oyo, asungi ba jeune et belé oyo lelo. Je ne progresse jamais. Soit je vais vers le déclin, soit ça reste stable. Pourquoi vous êtes pauvre et vous ne voulez pas vous lancer dans la création de la richesse? Les études montrent que les étudiants ont du mal à entreprendre parce que première chose, ils ont peur d'entreprendre. La peur de l'échec. Ce sont les études. En France, cette peur concerne 50% de la population étudiantine. Au Canada, cette peur concerne 10% de la population étudiantine, parce que 90% des étudiants canadiens ont la capacité de créer une entreprise. C'est pareil pour les États-Unis. Dans mon pays, la RDC, qui je suppose que c'est votre pays, plus de 95% des étudiants ont peur d'entreprendre. Parce que simplement les étudiants n'ont pas confiance en eux. Deuxièmement, la dépendance. La dépendance empêche les étudiants à penser autonomie économique pendant qu'ils sont étudiants. Nassima ya professeur Val Massamba comment qui j'ai des questions-réponses ba étudiants ba intervenants pe esenge na bino boye barake nyonso le gars qui toko na suka masolo recteur ya en tant que grand manager a créé qui moi idéologie pour rambongo ebima pour être ba encourager ba jeunes oyo bazana ba idée pe ba projet ya kokoma ba propre patron l'obitero ba aussi ça va kelasi pour être ba vendre sans kunga pa idéologie na ndenge na bango nyonso wana ile kaki kitoko bondi belangai na suka masolo na ba invité na ba intervenant na ba ndenge na ndenge ba lekaki sikoyo na ko visiter ba stand oyo ba étudiant o ba exposer ki ba biloko na bango ko expliquer na DG et le professeur pe na ba to bazala ki wana en tout cas le kaki kitoko
orientation pe pesamaki nyonso wana esamaki toujours na cadre ko accompagner pe vision mon konzi mboka oyo alingi ke ba jeune pe lelo to koma na ba millionnaire e belé na mboka na biso na idéologie ko lutter contre sopeka sombelanga pesanga kabela ngai boyo ka ndenge éminent professeur Val Masamba abetaki le collé na suka na micro ya Pegin ça c'est le terminateur de la presse. Tant que tu es dans le cadre pas d'MPM, tu es accompagné qui va comme entrepreneur lelo batanga chiki mingité. Donc le gouvernement tant que tu as le beau copo à ça la moins coup de pouce entrepreneuriat congolais pour ba jeune ba ça la qui bambongo la bango azota la terre qui donc moto aza songolo. Seulement il que senga eza engagement ya moto na kokota masolo wana. Dans le projet, ils ont concerné tout. Ils ont concerné les jeunes, ils ont concerné les gens, surtout les mamans, surtout les bassi. Il suffit qu'il y ait des documents juridiques. Écoutez, on peut cher $30, $50. Ok, aux gens na Matadi, aux gens na Kinshasa, ok, aux gens na province, le service à guichet unique à création d'entreprise Bazali, aussi des documents aux après, aux banos de la concours. Mais ce qui a l'avantage, c'est que l'IF entrepreneuriat appelle ça une formation gratuitement. Et puis, nous avons un fonds spécial où Azali a tout travaillé par rapport à ça. Il y a à s'équiper na blog musa mikem kozanga ba moyen didactique musa zanga zangaka mais to betra na biso kati bien pour to aider jeunesse na ndenge longo bani to za cette structure exemple na kata Congo va accompagner la bateau gratuitement yango to na mona la bateau ya luka biso bloka ba mpako ba bloka belé pa na biso to za entreprise mais na logique moko sociale ba jeune ba ya ba mama ba ya bo ou melate bo ya noki bo ya Rolanda formation pour bo ça déjà ba projet na bino. Dans l'entretien de documents juridiques, nous avons accompagné Bino. Nous avons accompagné Bino. Nous avons accompagné à part Matadi, dans la minute où nous avons enregistrement des femmes entrepreneurs pour la période de Yango. Tous ceux qui sont au hôpital le 30 juin. Et yango ya okutana IF entrepreneur na mbazango na kisantu pour na maman basala ki bombongo surtout au bayi ba savoir traditionnel de façon que basala ki bombongo moko boye ya niveau de colo à travers accompagnement na biso. Merci beaucoup. DG Joseph Mbouimou Kendipe Abaksaki Boyi. Ça fait un moment, chef de l'État a tia entreprise en application a nommé biso pour que total ndenge ni tokoki ko promouvoir entrepreneuriat ya ba jeune. Et nandela na yango maman, papa, ndeko, yeba ki ozo sala ngo kaka en passante. Yeba ko tia sérieux na business ozo ko sala, yeba ko tia mayele na eloko ozo sala parce que nantela nango ozo liesa libota nantela nango oko se développer nantela nango ozo sala makamwa minene ko sous-estimer te musala ozo sala pe ko mi sous-estimer te nde musala o te o sala na kati ya ba université ko lamusa ba jeune ko yebisa bango ke après université esengeli kaka te ko tala ndenge nini ozwa obandi luka musala ko potsa ba lettre par-ci par-là tala pembeni na yo tala ba besoin nini eza pembeni na yo tala lo lenge nini ko kozwa ko investir pour na ko répondre ba besoin ya mike o ezala na kati ya communauté et petit à petit on se rendre compte que yo de muto comme solution pour na communauté na yo et na rappeler bango ki baza moko na moko baza solution pour na communauté pe pour na RDC na biso. Recteur ya ILK alobate poids 0 Université Congo ezali université ya Yambo communautaire na mboka na biso. Université Congo ezali université oyo munene na Congo central et université oyo ezo tongama pe nde tozoloba il faut pe yeba na ndenge elongo bani et donc ndenge toyambi ba ya minene ezara na cadre ya kofongola masolo ya université et kende toujours liboso et objectif na biso lingi ezali que UK comme la meilleure université ya mboka et toujours travailler justement dans le cadre il y a logique voilà c'est comme ça bon Monique de plus en plus toujours yamba terminé ministre DG et peut-être premier ministre Koyawa pourquoi pas chef de l'État parce que jeune baza sima ya chef de l'État et étudiant à UCA recépela un jour mon président aya parce que il faut dans le bas toujours tonga complexe sportif moko munene baptisé complexe Félix Tshisekedi et ça sera intéressant peut-être un jour le président Aroya ko inaugurer complexe autozo sala pona na kombonaï nazana ba des grands prêtres na pembeni donc vous comprenez que tozana logique wana mais l'idée principale c'est que tolingi ba étudiant tango azo silisa azape na moi projet naï
eux qui permettent non pas à la demandeur d'emploi, mais surtout à la patron, il y a développement à Emoko. Donc c'est ça l'idée principale. Et Tolingipe, Toko Tsakou, il y a entrepreneuriat, quelle que soit la faculté, à partir il y a bachelor 1, Tina maîtrise D, pour que tout le monde, chaque étudiant a déjà na notion wana. Webi ke na bamboka mususu ezaba initiative privée des osala ke bamboka na bango koma minene. Tala boyende ezalaka. Oyo nyonso professeur Val Massamba azali kosala na mboka oyo na makambo etali entrepreneuriat mokili mobimba eza koyoka pesa kotala pe mokonza mboka aza na esengo na yango pe aza ko féliciter bato nyonso bazali ko accompagner na sincérité, loyauté pe fidélité. Eyokani.